para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, mano se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonsoir, bonjour, bisika no sobozali. Ngai kombo na papi, Elifa. Tozana Jean-Paul, tozana Guy. Et puis ndeko na biso Dedo oyo
image panzani mokili mobimba juste pour na remercier bandeko nyonso oyo botiaki mabondeli oyo bopriaki mpona kaya ndeko na biso dedo donc touti na parquet ya Bobini et ndeko na biso aza innocent donc yango toye ko remercier Nzambe et puis to remercier bino bato botiaki biso na mabondeli et Nzambe na bino asali. Que Dieu vous bénisse. Aza libre. Voilà. Bon, bandeko, tu peux si merci. À combat bandeko, surtout à Kingabwa. Tu peux si merci na ba soutien, na ba prière na bino, na ba appel na bino pour la couper sur ma casse. Et les lots ndeko, ndenge ndeko papier au tipo lova. Aza innocent. Nzambe kaka mutahibi. Tu peux si merci. Na oya sali bandeko nyonso to ya Kingabwa. Et si comme vous allez, ndeko na bino azali. Mais bobo sana libondelité et si comme ban makila na yezali. Pende ko na baza nemi na biso te. Nzambe pas ala na ye abate la ye. Asali mama ya bana na biso. Amen. Nzamba sala na ye azamba bana. Merci. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika bizwi bino, bandeko nangai, ba yenge, na bandeko na biso bulu ya Congo. Vraiment, ba shalom, ba shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba chantre de l'éternel. Tozo ko insister, beau changer. Lelo la danoise aeli bino lisusu, ba chantre de l'éternel, bino batu boyembaka. Au salaka kebiso to sala tout ma to komana pembeni na bonzambe ba chantre de l'éternel s'il vous plaît, toute tendance confondue ba yenge ba en tout cas ba mbote bisika bizwi bino boningana kopo ati kopo mai mama tele moi gymnastique ezala pembeni wana omelaka muke to kota to solo la bande konangai. Ah, vraiment, beaucoup finganga, kapena komi chantre de l'éternel. Beaucoup finganga, pour la vérité. Alléluia, amen. Ngana kolembate, na koko bakak. Alléluia, oh, lokumu pona Yesue. Alléluia, amen. Na komi mama Annabelle, pona Yesue. Alléluia, beaucoup finganga, pour la vérité. Alléluia. Amen. Boko finganga pona analyse. Alléluia. Amen. Ngana kolembate na koko bakak. Alléluia. Oh. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Amen. Atabotali ngai mibale kaka. Alléluia. Amen. Ngana kolembate na koko bakak. Alléluia. Oh, lokumu pona Yesue. Alléluia. Amen. Bande konanga lokumu pona Yesu. Ba chantre de l'éternel. Bana oyo baziembela kabonzambe. Bino batu bapesa bino mingongo. Biso toyembaka ba orgame. Metoaka koko bakaka. Mama Annabelle. La femme Mikolo tokomika na ba femme insensée. Oh Yesue. Maman Annabelle, la maman de 6 enfants. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui t'a maudit? Qui est derrière toi? Quelle pensée, maman Annabelle? Comment tu peux livrer tes enfants comme ça, na Satan? Toi tu chantes pour l'éternel. Tele yuano lati toj. Ba toj na mino boke no somba na kuna na Israël. Mama Annabelle asali groupe na ye. Bande konba bolingo ba oya biso. Bino nyoso turo bolinga ka sule baoba. Boke bana kindumba ya media. Boke bana kindumba ya WhatsApp. O bazomsu o kindumba ya molimo. Okocha mabe obimia mabe bokeba boko ya kokangama na ba mama ya modelo lokola ba mama Annabelle. Bokeba na bato bilongi ya kitoko.
mwasi kitoko boye lokola mama Annabelle nzoka nde la femme azali sirène ye penza azali sirène des eaux te mais sirène d'océan. Mama bamama bo bazaka na mabota botalaka océan ndenge ezalaka monene boti bana 6 enfants nzoka nde mama aza na ye insensé. Mama ndenge nini yo mama mukolo boye mama bana ebele boye okende kozwa camarade Ariachou chaque année Ariachou bo partager vidéo bo aimer vidéo bandeko nanga chaque année Ariachou oyo to yebite ba yela biso na communauté yo soko continuer to ko lapide yo na mbelite na maloba Ariachou okokota ndako tokoya kokomiso lipapa pamba Ariachou parce que tolingi na communauté na biso basi lokola yote. Pourquoi tu amènes les gens kaka na libulu yaya moto amemela biso yo mama Olive Lembe atanga ba classe mama Olive Lembe nene kozwa camarade Ariachou yo mama mukolo boye tela camarade no ndenga zoko beba na réseaux sociaux Ariachou ngambo nino yokoko mema bandeko likambo Ariachou asali bino pe bo mema ngo na banda kuna bino ka komemela komemaka bato pa ba pasteur na bino ba pasteur Kingandi pasteur boye bakene ko bikula ka bato abatu makambu Ariachou memi mwana mwasi bato et puis to kene pe tozonga Ariachou tozo condamner na biso yo kaka mais to kene mama oyo aza pe adulte mama aza mama mukolo mama bakwe komemoka bikende kende te bandeko babolingo mama oyo bozomona azali mwana akutani na mobali na ya photographe papa Dido soki papa Dedo azali photographe na kisasa kuna zaka photographe bandeko bakutani na mama oyo yenda asali ke mama azala ma papa oyo bozomona ya nzoto mike oyo papa oyo manzoto mike oyo abali mwasi oyo bana na kisasa babandi kobota na kisasa bake kobota na Chine alongwe atiki batukuna na ngwanzo témoignage ya mama a Annabelle témoignage ya mama Annabelle kaka batu nyonso balobi orgueilleuse qui s'est fait boy mama mitala ta musu yango ezo kango nzela ya mukanda na kati ya poto yaya ke baba kwa kozongiso na kisasa bato yo seka na ngwanzo bato yo seka na Kishasa babinzela place nyonso kendaka yo seka ka bato yo ndoza danze mama ke banzambe lifelo na biso ebandaka awa mama Annabelle banda kobongola motema na ebisa kyo na video na salela kyo live na baki mama soko ebi makambo eza lokuta kokanga munoko te zonga osenga bolimbisi na mokili mobimba nzamba kofongola yo mama tala lelo bandeko na ngai bozomona tala lelo mama Annabelle mobali na yo nzambe na bomo ye mobali na yo abimi na ye azani na ye violeur te batili ko examiner bana na yo bana no bazana bango na likambu te maman comment tu peux monter tes enfants contre les pères na modeli nini mama bana pe bakoli ezati ke baza bana mikeo pono zwa soki mbongo ya bana yo kope mukanda te nani akopesa na mbongo ya bana yaya mbongo ni ya malunga ya bana bakopesa yo oke kokosela mobali no makambo ya minene boye mama boboti na France pona nini ozoyika bana no mibale wana te odeklare bango na mobali moko ya français yo ozwa mikanda sima ozwa mikanda opesi na mobali na yo mama bozoba nini parce que nini oza motema mabe o place ovandi likunya jalousie bamona kaka yo bayeba kaka yo yango nzambe aboyini kopambola yo mama nzambe apambolaka yango moko baorgueilleuse te ayebi ke soki apamboli yo esili mokili ebebi yo wana oyebi kozala makambo ya mabe
omonde nzamba bimisho na poasa olie kako yemba kate okesa la groupe ya basi bizaleli bandi konanga botelanga na ba kombo place bokenda kokota ko kaka titre bizaleli donc basali titre bizaleli nini ba définir te ambiguïté des choses na kati ya titre na ye ya groupe à WhatsApp bino bokoma bino ba fan partout ba fan omonika mutu boy fan omonika groupe boy koti omonika nde bazo zape nde bazo sepela yo ano koti mama oyo sala ba audio bande kunangai ko sela mobali ne makambo papa ya bana ne obomona bazo yemba na ye wana papa ya bana na ye ko sela ye makambo ke no papa wana a viola kabana makambo minene boyo na yebite bamso bozalaka na poto me makanisi na bino etikali kaka kuna na kingabwa aza mwana kingabwa mama makanisi etikali kuna kingabwa tindengo ya na poto mama Anabel bandi ko kitoko wana ozana ya pamba zero mwese kitoko zo seka matama ezo kota mama Anabel nyoso yo kosambwa kana ba réseaux sociaux boy keba na réseaux sociaux ba yaka malembe mama nanga mama ya groupe ma soki basi ya bizaleli mobali kaka oyo wana ozane ye wana kaka osambwisi ye wana kaka olakisaka batu bokotisa matungulu na sa basi bokotisa pilipili kuna na sa basi bokotisa kibi magique kuna na sa bana basi bokotisa mama kotisaka batu ba aye matungulu ba tomati mobali oyo kotisaka kotisa wana ye wana komi okokolobaki aviolaka bana na yo mama. Cela veut dire que ozana no bino be ba maman bo kotisaka biloko kuna ba bi kota bozaka sur na nzoto na bino naturel te. La femme de konanga mwasi tikala naturel. Na elongi na nzoto na makambu tuti na sabasi tikala na yo naturel ya. Yango bozo mi baby sabi yoka mama oya salisi groupe ya ba mama bizaleli. Ba mama bizaleli ya nini? Bomoni ba mama sirene de ba memaka bino amemi bino krabo lululu mama bizaleli bino la boboche areashu abino nyoso boyebi mwana mwasi epanza bakita mboka na biso mona pasi so ba konte batu ba areashu bazana kati mais bino la boko nokota na groupe na ye ya ba mama bizaleli yango ba kongole bozande ni bizaleli nini mama oyo alaksi bino yango nde bizaleli bande ko batiko mibali soko mwasi na onyo sazaka na groupe wana mama bizaleli banda kotala ye na double yeux ke bana mwasi wana otalier physique otalier spirituel pona babenga na kabango na bango bato bandoki babenga na kabango na bango na kati ba groupe wana moka bazo bendana neti banzoi bazoka kosanga na esika moko pona baswaka bato Menzamba confondre bango na ba pasteur na bango wana ba Shadrach ba lataka ba kuluzu ba lataka ba bilamba ba kuluzu wala ba okeno ko somba ngo kuna na kati ba Israël pona ba ko bebisa peuple de Dieu beaucoup bina ko bangi sabatu en tout cas na préféré ko tuna zanga pasteur pona ebiso na zangi pasteur na se awa suki na zananga conforme na nzambe na ngana okota lola ke nazala na pasteur moko boye naza conforme na nzambe me nazangi lola parce que mukolo Jésus koya wana aye kokutanga na kati église a pasteur wana po na kobima ndeni bandeko ndenge na yebisaka binoko soki pasteur azana misala mabe e koza conscience na misala mabe balobi bien kutu ata mbote ko pesa ete soko na Bible c'est écrit mutu wana zando kiasa na misala mabe quand tu le sais ko pesa ko partager na mbote te o pesi mbote e ba ko partager na lisumu. Il faut faire attention. Maintenant toi tu pars prier na église wana bata misala mabe ou bien bando vande ko zoka banzembo mwasi oyo azo nzoka de banzembo ya kindoki ya mutema donc bazo embela nzambe te bazana banzambe na bango. Arrêtez un peu arrêtez un peu les Congolais avec vos chansons ba chantre de l'Éternel. Moi si oya ki ko funda mobali na yeki ko kosela mobali ne makambu ka violer bana a kosele pe makambu de nini et wuti kutu pa na ete mama Annabelle parce qu'elle est insensée ayebi ko sala discernement te et puis makambu ndenge wana oli a étudier ngo alobi kazwa kitana 4 mois mais il fallait continuer
Tu sais que Nzambe lobi a répondre à bato ozwaka ta maman Annabelle. Tu peux rester dans la prière même 2 ans, 3 ans, Nzambe azana yo kaka za ko tala yo kaka aza ko kangama na yo kaka tala kondima na yo. Yo 4 mois au lâché au kiko lobango na 4 ya groupe na bino ba mama bizaleli. Otindi ba audio ba soutenir yo. Na makambo pasteur a bikuli yo ke mobali no viola kabatu. Vraiment maman Annabelle. Pas même ok ba gynécologue bazali. Congolais boa ndenge nini. Tout kola tout za mayele. Pour ça mayele soko mama obo timbala moko ndala. Bande ko nanga oyebi ke Nzambe ko. Aza malamu moko oyebi ke aloba na biso sagesse na intelligence apesa kango fele apesa kango sans condition même aux andumba même aux muyibi même aux quoi quand tu demandes à Dieu la sagesse et l'intelligence à kopeso yango bomona abatu musu bozo kamo yekuta sambela kana ite metela mayele tela makambazo sala nzokande atazo sambela te mais chaque tongo baka nsambe pesanga sagesse d'intelligence mais azoki osane ba bêtise nzamba sopa kango kabu mena mindoko na bino no nzambe pesanga lango fi nzambe pesanga bana nzambe batelanga bana nanga nzambe ozo bosa na kosenga sagesse d'intelligence elo konyu so bonzambe nzambe nanga sagesse d'intelligence okutani na mutu mobo na nzela zolinga sagesse d'intelligence eloko nyonso tu okotambola malamu okotambola nesengo bandeko nanga mais soki kaka oza kosenga sagesse te bandeko nanga parce que tokoki ko négliger ba prophétie te. On ne peut pas négliger les prophéties même dans la Bible bomonaki mwasi wana mwasi moko ya piton. Mais bien ni Paul alobi ke makamba zolo beza solo mais alobi ne tais-toi molimo anyo kam te zolo biso mais bandeko lo makamba solo. Faut pas négliger les prophéties mais il faut qu'on examine yango. Moi je vous dis toujours ne faut pas négliger les prophéties même des visions même des ndoto faut pas négliger mais il faut qu'on examine est-ce que dans l'autre ndoto j'ai pensé à ça ou bien quoi que ce soit, est-ce que dans mon vision, est la vérité, que je prends le temps de dire à Dieu encore Nzambe, pardon, zongi selanga sous les mêmes visions pour en avoir confirmation, est-ce que prophétie au balobelinga sur mobile nangai, qu'est-ce que je peux faire, démarche ni na kosala, est-ce que je peux aller causer na médecin ya bana, bon comme maman wazana mukanda tene petit so bazala ba médecin. Il y a famille na habité au solata na médecin même na France il y a plein de Congolais baza ba médecin. Il y a bien peur batu malam. Est-ce que je peux causer avec un médecin pour dire que OK médecin dans la situation na zanango boye na boye na lingité na vexé mobile nanga problème ezala mais est-ce que tu peux m'aider à faire au benga bana nanga nyoso baleka na contrôle technique. Mama okolekisa bana na contrôle technique ni tela omoni mutuka na biso to akandenge moko nakata mutuka ba tozala ba monteur ba motema ba nini ba tio ba maeza koleka ndenge moko ba kolekisa bana no na contrôle technique mama ozalaka na ndako papa moko boye tata moko tonto ou bien cousin moko boye azalaka pa na bino yaya moko yebi teta muso aviolaka bana ozalaka na batu moko balekaka flou yaya lekisa bana na contrôle technique bana ba oyebe le côté ba bika ke toke na médecin lobi OK on va vérifier comment vous allez là il y a des mycoses là dedans tu vois quand bozo suba musubo pa musaka bien te mais faut uzala mayele na bana o lekisa bango na contrôle technique bon biso maman non ça va et le comme bezate et puis otiki na ope omeli pe makambo directement bloqué na pasteur le bien mais yomba la moko bandi ko lela na ya lokuta osali ba scénario comme si tu savais que ndoto wana ezaki lokuta yango le mso okoseli pe pasteur abatu makambo batu ebele pe bakoma ko kosela ba pasteur makambo pino batu bokosela ba pasteur makambo il faut faire attention même aux okosela mutu musu likambuka aboye ngana mwana rabatu musu boye azwe pe ko teli commentaire akoselinga makambo nga moko munaza wa koselinga makambo lobaki boye video na lobaki pe ozala ngote preuve pe ezate oyeko okosina yoka pona botika kokosela batu makambo communauté botika kofinga batu
Siko mama Annabelle oyo mama lokuta ya boye nzambe aboteli biso bana 6 siko bana na 6 est-ce que bana na baza pe lokuta ka lokola yete mama Annabelle ningo tikela biso bato na mokili 6 ya déjà ozwi bana bandi ko laver bango to bandi ko mona ba audio déjà ya bana okoma ko bima ko forcer ka bana ba lobake ba banda ko violer bango banda na kisasa banda boye de quoi Annabelle bote onzamba apesa yo penza eza na kati ya motema te mama nanga bandeko bandeko na ngai na bandi koshite mama Annabelle en tout cas sala nyonso to kokota na chambre na yo te mama Annabelle ofukama obanda kolela nzambe limbisa ngai na ebeloko ezwaki nga te tete mama Annabelle nzamba koyoka yo te zonga kaka na groupe na wana bizaleli tindela bango ba audio o démentir makambo kosaki leka kuna epai olekaki na bachaîne nyonso tout place osaki baémission ya loba na mongongo nazoyeba mwana mwasi moko asalaka bamakambo kaka na YouTube awa me ntango eyindaka aleka na chaîne moko asenga bolimbisi est-ce que lelo problème esala ye nini ezaka mpe ka problème ya mwasi na mobali boye aleka mpenza asenga bolimbisi Bon, tout ça, un problème à kosenga pardon. On a un problème, peuple congolais. Au moins, on a fingi maman ya muninga. Tu es consciente, noir sur blanc, que la moi, na salle n'est l'autre côté. Mais pour nos senga pardon. Kaka pardon. 2 syllabes. Pardon. Kombo moka mukie kaka boy. Mais mutu pona senga ngo. Problème. Bande konanga. Tout changer mentalité. Tout changer. Parce que sinon tu te vivre quand on a ba émotion. Tu te vivre quand on a ba émotion, na ba souci. Comment on a comprendre te bino bozana mobali na yo bozana mukanda te. Ole bo se soutenir, bo luka solution. Ole bate mobali nanga awa na France to umeli to zo mukanda te. Papa yo bimata kende ko boka ta na Irlande, kende ko boka ta na kota ta Angleterre, kende ko boka ta mboka musukuna déclarer biso na bana ta musukune ko lela yaya. Yo ko za na bana bakomi na ba 20 ans. Olo yata oya na live together mama nanga yaka na live together. Lubala danoise taza bana ya 20 ans oyo mikanda zate komiselanga bango na live together. Yaya na zuli bango ba mibali. Ya mikanda baza kuna bana ba 26 ans banini bazali na live together boya ko komisa na live together na 0044 74 59 62 52 17 yango bo nazo kilabino obi kitang na otala rabino ba congolais boy na bitala ba congolais. Vous êtes là pour nous sécaler dans nos commissionnaires à Mabala. Mais quand on a sunga maman oyo mama Isab soki Annabelle moi no ya 20 ans ya 20 ans oyo ti siko bozana mikanda te siko pesinga mono ya 20 ans nazana mibale ba 26 ans mibale même ba 30 ans mibale bani ba baleli yo mwana na yo mama Annabelle directement azu mukanda mais nyoso na buzoba na mutu bozaka lo yenge yo kanti zolanda arashu mama yo kanti mama livre au peso mukanda arashu ko pesoni est-ce que mo arashu ngole mtsaza na mukanda Taibite. Bonika kokota la réseaux sociaux, on est besoin de stabilité dans mitou, boye ba objectif. Et l'on dit tozo luka. Oh my God, bande konanga congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Mobile no kobi manamboka msusa kepa kuna kwa bet pe match pa elle maman Isabelle à côté Simbi. Bozala ensemble liboke moko. Mais et l'autre côté kaka satafa kota la ba couple na bino panza bino siko lelo sambu isi bana na onyo soto. Mais denge ti soki yo lekite mama Isabelle yo lobi teke na kosela papa makambo yo kanta ta papa wana bimi na nini na prison wana e na nini na garde à vue wana yo kanti okoti bana no doute na mibali okoti bango likama mabe siko to ba encore ba congolais ba a viola ki bango physiquement tezaki spirituellement. Et comme yo papa la bango zaka mari de nuit na bango yo kala tete comme quoi ko bimisela biso yango yaka ko bimisa kazaka mari de nuit na bango
tant monsieur yo moko za mari de nuit femme de nuit tata na yo Annabelle faut la femme de nuit tata na bino po eza normal te makamba minene boy comme yo bimaka na tata na yo na butu yangwana bandeko nanga bondimelanga bokanga profession na pesi bino pona Annabelle aza femme de nuit tata na ye abota ye na butu yango wana azokanisa bana na ye pe baza ba femme de nuit ya tata na bango siko achengo na moi molimo mabe motema mabe makambo mabe ti oyebi ke mobali aza na mukanda te mobali na tike na kisasa kuna makambo nyonso tu esila babongo so azalaki nango abomi nzoto ti amema bino nyonso bolongwa Chine ti boye kobwaka na France lelo lingo zongise na Congo mobali no pa azobela uti hôpital nzoto nyonso ekondi ye ti ndenge azaka nzoto miketa moto azaka na problème na kati ya nzoto lelo yo yakozwa mpena mobali no lingi bakanga ye bazongisa ye na Congo yaya na likambo ya lokuta mama na nga nzambe mama Annabelle likambo yango nini osali nani akosi yo arashu mwana mokie par rapport na yo ata kutu botoki boage moko arashu aza na bana ta mosu mibale yo bana 6 boko condamné arashu mutabengaki oza pembeni na ye te yo moko kowelisa moto okendeke mpa na ariashu eza yo ariashu akokoloba no yaka biso bainvitation combien nga mama moko abenga nga awa te mama moko aya awa aza na Angleterre awa ayelinga église moko boya pasteur moko boyo pasteur oyo ateyaka bien tala kutu boye na atei nga bipa mama tindelanga ba audio ba video ya tata wana na vanda bo natali na telle église ngo ba église wana ba dessin ba dessin ba ndeke ba pumbwe ba nani ngabi o église modèle nini oyo ba dessin ay ko benga ngo mama moni ndenge nini po ele kaka na chaîne na bi titete naza convaincu te na chama ina munoko te na bi mama naza convaincu te parce que ba signe leki mingi na église abiote ba signe wana nzambe ndaka kolobela pasteur na biso ezana ba signification soko po lingi tokopesa numéro ya téléphone na ye obenga ya ko expliquer nga bite mama pardon naza convaincu te mais na tikali na ba audio na tikali na nyonso mukolo nzambe ko na kozala convaincu na obenga ye na suna tika na nga pe toza pena abia mamoza na raison likamute na chongo na ba prière si mama Annabelle pe bakola kisa yo balakisi yo pasteur ye tena ba prière pasteur azawana azosa na likablo na il faut loba azana besoin ba client faut prophétiser pona yebi ke na prophétie nde batu bayaka yo yamba prophétie ya sala analyse faut ozala te tu bili bozaka teti ya ndeni bili bokati kozala teti eza impoli kofingaka bato teti ezali ke likambo eye mpenza obeti yango mpenza olobi oyo nini mpenza biso mpe baprofetiza biso ti ya modeli na modeli ko oyoki mpenza profesi boye ko ozalaki mpenza bamoko regle mino si bapesa mino profesi regle nga si bapesanga profesi na regle bamoko na mitu na binzambe na bangi metango na fani na tali nza atali likolo na tali na se na bina nzamba ko permettre loko te elo ni na sali pona permettre nga likamba munene boy na étudiant na habité mama ndenge za wana il faut luka chiffre na katia ya mbongo kocha chiffre soki 8 yo soki loko nini ezanga te na tali ka bonabi pour ça comme pasteur comme bananga na ba chiffre donc na pesa donc so na bina lo ba bien ce qui chiffre 8 ou ba 8 ezala déjà donc neti 2 ezala na kati ya chiffre wana donc il faut ça donc soit ba 388 ba 188 donc ebani na ba 188 280 ba bilo moka bongo pona ni na pesa yi pona sambelela nganga bite ngamona na buka ba bolongo pona ebiki na zana bonzambe ya solo eloko ngo pekende esalamati bandi kona nga faut faire attention mama Annabelle donc cause vanda na kimia wana ozana ngote et puis bandi kona nga bokeba na komi ko chite bokeba na ba groupe bozo ko kotaka wana tango koti na groupe wana okoti
na groupe na bino WhatsApp wana soki mutu moko atindi kaka video ya mabe surtout ya bana oyo ya ba rapport oyo bana mike bazosa ba rapport sexuel boye bake police akokwelela bino groupe mobimba okati na musala ozaka infirmière musala ekufi otangisaka na école musala ekufi donc bosala attention police azokotambola mikolo na ndenga mokete alors attention avec vos groupes batindi kaka video ya mabe ekoti kaka na yo na kati ya groupe fini okozala interpellé boyokaki yango te ale bino nyonso bamama bizaleli ale bopanza bagroupe wana mama siko mama Annabelle akoya koteya mpe bokoti après bolobaki azalaki envoûté parce que na balobane déjà zoloba ke nzambe bazo envoûté ngai nzambe bazo envoûté pardon batu bazo satan azotungisanga parce que nazoteya bino parce que bino azoteya bino makambo nini mama Annabelle oteya bino makambo nini makambo nini oyo ya koteya bino mutu bomba azali ata na nini na témoignage ya kitoko te nga nalandi ba live bato ebele bato so bazobenga tokolaki na ye bazaki bato apasi mobali o mutu azwi ye banda bazwa ye akoma orgueilleuse azoboye place aleka boye afingaka asalaka boye lolendo bato nyonso ka témoignage lika bongo bandeko nanga après bino bamama bizale mama nanga nzambe nanga na kombo mama Annabelle changer nanu kombo ya nini na bino ya batu no yambaka soki groupe na bino so groupe nini kombo nini wana nzambe nini nanga pesaki yo nzambe momba azopesa kombo ya groupe yebana te bizaleli ya bolamu ya bodiabulu ya kindumba ya nini bizaleli nini point d'interrogation pesa ngo ka groupe bord sans kombo bande onanga bosala attention en tout cas bon voilà ba audio yango wana oyo musu bozomona oyo bozomona wana azoyemba na mobali na ye wana musu ezali ke mobali abimi bazo présenter bino mobali ye wana donc en tout cas bon attendez sali bosala attention bikota kota te biyoka te surtout na ba Facebook wana to apena mama moko azaka wana bikulaka batu na Facebook tela ba congolais bokota akune belé nzambe monanga lobelanga lelo attention mama na zana bon nzambe te bosala attention azalo kwa ba mamo bazanga na esprit de python parce que modèle ya lobelaka ba prophétie na ye wana non ce n'est pas de Dieu ne parle pas comme ça car chaque jour les autres lobaba tout combien 4 5 7 mettez des cœurs à la bandi kolobela bino non ça c'est pas de Dieu. Moi j'ai vu même sa façon de parler il est orgueilleuse à Osakanate. Il faut faire attention, ok? Je vous love. Mambo Tebele. Gros bisous. Bye bye to sololi. Ne manquez pas, en tout cas, Boya et Bele, na live together. Babibali ya malam bazali, basi malam baza bande konanga. Venez, ne doutez plus. Ezo kende nande moko ya bien. En tout cas, makambo ezo kende kitoko makasi. Boza la malam. Soyez connectés. En tout cas, vous abonnez na site nanga. Mes abonnés, s'il vous plaît, ceux qui boyo qui la danoise et qui osent avoir notification, please, désabonner et puis s'abonner encore, fina cloche de notification. S'il vous plaît, pour d'abord avoir notification nanga. Vraiment, je vous en supplie. Bo salengo et puis bo partager ba live nanga, bo partager ba audio na ba chaîne nabino, na ba WhatsApp nabino, na ba page nabino. Voilà même na ba page abatonyo so boyebi partager pour na to sungana, to lamsa conscience ya peuple congolais. Attention. Jezabel ba koti ebele na kati ya Facebook na kati ya ba YouTube bazwa kote ya bino po na balia bambongo na bino parce que la femme ici a sengi bino pe bambongo alobi bo soutenir ye na ba prière na ba finance na makambo nyonso akende ko futa avocat akende ko futa pona akosela mobali ya batu makambo mama tala mbongo no esika ezokende omoni o contribuer pa mama Annabelle o pesi mbongo na yo ake ko futa avocat pona ko kosela mobali na ye makambo bomoni niveau mbongo no makamni mbongo no ekeko sala bozo bona place mbongo na ekei oloni wapi lelo papa batake na prison obe bazongse na Congo papa wana bozo mona wana soki dido soki dedo wana na modèle azana ona santé na zobela soka zongi leo na Congo si mweze bele papa na okufa mobali wana kokufa
alors yosko contribuer bakangi ye bazongisi na Congo ake kokufa yebisanga est-ce que nzamba ko permettre yoso simbaka mbongo na maboko nao yango bomona batebele mbongo ekomela bino pasi ozo comprendre te poni mbongo ekomelinga pasi boye ozo contribuer ozo tia mbongo na yo wapi. Faut faire attention. Abonna Sander. Love. Tokutani bakala mingi te. Bye bisous. Joli batini sa bambo te belé. Joli batini sa. Love bambo te belé mikole belé. Mais on est ensemble. Bisous à toi. Maman Sage aussi. Gros bisous à toi. Vraiment, je vous love. Merci beaucoup. Bye bye.